Ils ont un moment où ils ont les sabisso et les ça va tout trop. Sauter là même dans les réseaux sociaux. Papa chéri Nenga Embara Seguin. Nenga Embara Seguin à l'époque là. Seguin où Tazara ou Azal et Loté. Tuna kaye. Tuna papa. Pisha Seguin kaye. Mimi kabongo. Bato musu ba rotala ba o mo ande tike auto salo eza soki sketch eza soki nini mais Vandana Seguin pour ba grandeur a passer autozui. Vandana Seguin. Zo atata on Vandana Seguin. Ata quelques minutes ndero ba valeur il a passer autozo yoka o. Mototo Vandana Kinana Seguin. D'abord il était non conflictuel. Seguin oya kota na ndako nanga atiki ndako ne ay kota ndako nanga vandi na azotala na TV so qui peut accoler ezali ye moko to luka papiro bilone ezali aw pa yango na ton lié pas ensemble ye pe so qui balambi kuna papiro abenga papiro piro jens piro niema ba koma benga pam pam abenga bena kepe kuna na palais ya lingaki nzombo fort nzombo wa mai pendana na makemba ta beta ngo yako une semaine mbali aka yango na dongo biloko ne yango wana et abanda olinga bato mingi il était vraiment un vrai bato ba bi Seguin ba bi que sur le plan social vraiment wana ko to lobela te yé pena aki social pas qui humble na quartier moté akufi mais na quartier ba ole l'effort na beau marché le na te ba image ba na beau marché ba ole l'effort pourquoi parce que Seguin avec sans complexe. Na moi na habité ça na bimisi yango. Na zaki ko benga. Na ki ko sympathie na ye, il était plus que frère. Seguin mignon za na États-Unis azo benganga. Seguin mignon za na Côte d'Ivoire azo benganga. Et bo azui pe na accident na benga été. Na benga ki na zaki ko benga ye. Benga izaki à travers ko bengi o jouer na nzela motuto. Non, ye moko na bengi na azo téléphone te. Après na salé les voice. Et pas répondre nga. Na pe na répondre na voice. Na nga ko zo été belté parce que na waki lobene na comprendre que ndeko souffrir. C'est bon que on comprendre que ndeko a que souffler, a que souffrir rango tuna na Kinshasa. Ouais. Tant bakati le kolonga soko benga été. So ito bito tala ku ya mbongo oye bimi wana papa na yebité. Déjà hôpital Diamant. Hôpital Diamant na ville. Aisha Okoko azam muto akenda à hôpital a bongo ayebi valeur hôpital wana. C'est na Aisha Okoko. Na habité l'air aussi ko azo souffrir neni parce que Aisha Okoko qui parmi ba proche ya Seguin. Et l'on a linga bango. Ba artiste comédien l'on a linga bango quel que soit ba mbasu ba boa kelanaka. Quel que soit malade ba boa kelanaka. Toyo kaka bongo. Mais tango likambo ko ça semble te ko to na matanga yo habité ba to boa kelanaka ba mbasu ba poison ba ni to yebi ba boa kelanaka ngala ngai na za porte parole nazo suma kambo na so yebi ngo ko ignorete na opose à filmer na habité. Alors et l'on a linga bango zanine à quel que soit makambo wana so toyo kaka na mais na tango likambo ba komaka ini tala ndenge soba otiko kuna piko tala tous les groupes à théâtre bakutana ki on. Ouais, pas Piro Niema, Piro Jones. En tout cas, merci. Ils sont dans l'ensemble de la combattu, mais jamais abattu. Tout ce qui vient à Ambrima et Makasi. Ensemble, Bazali. Sungi biso bina tito longona mikakatano na hôpital ka antisiko nzamba azana oyoka ngopela un de ces 4 matin que
Donc, c'est Segunda Kitoko, Azon na Pepele Kitoko. C'est la famille. Na yoki mongongo na yo na sepeli papa na sepeli po nazwaki ba information mabe trop oh basali eboye oh azongi boye oh boye mais sikoyo na confirmer koyoka voix na yo oza mona nzambe eloko eza te papa bato bapriaka mpo na yo bato ebele bapriaka mpo na yo bolamu na yo eleki ebele oza mona nzambe bakomeka yo me bakokoka yo te en tout cas nga mpe kaka naza kondima un de ces 4 matin obima na hôpital nyonso to ezala bien na nguya nkolo na kombo ya Yesu. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100, le number 1 du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Na banubele lo banda kunati. Omoni tango lekaki kuna na omoni tango katisi. Omoni ba mama ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence ne to koma ko bele la Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka ti. Tina na mboka ko. Yango so mo ezali opesanga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika biloko na nga pour na confiance agence. Papa so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais on to bunga nit. Elo nyoso la saye kokoma. Po to kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Oh non. Nyoso ya o monanga. Oh boyete. Ngana sana mutu na tindaka Global Express et Paya Patrick Malovengi Baoba Assurance Libéré. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salandi. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi ye Global Express awa Assurance Libéré. Papa awa ezande nini? Awa ezali toujours tinda ba colis à avion ou esala ka des jours. Tous appelés fret maritime. Ba fret ya avion ya on to benga ba fret aérienne. Et ça la des jours. Tous tinda na 3 pays Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totinda ka ba mituka na nzela ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totinda ka pe ba carton to s'en charger na douane makamnyo soyo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totinda na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba bureau na biso ezana oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omoni nini? Ozongi maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express
Ah, otindi. Natindi ko. Ndako tolo baboye. Bazo benga nga bazui déjà. Vitesse wapi. Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence. Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Maloavengi et Ratakate. PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Salut partout dans le monde entier à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres humbles serviteurs, Pichan Kimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours à la recherche d'informations pour vous informer. Et puis dans votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité. Ben voilà, aujourd'hui, allez-y comprendre l'attitude, l'expression faciale que je donne là, tout dans la Mawa, Ezali, Congo Mobimba, Ezolela, et puis l'Afrique aussi pleure parce que il nous a quittés. Lui, il s'appelle Blaise, reconnu au nom de Sega Mignon Maniata, le chef du groupe Wenge BCBG des Papa Chéri. Là, déjà, pour commencer, je tiens à dire ou à présenter mes sincères condoléances à la famille BCBG et à la famille musicale tout entière. On est des cœurs avec la famille biologique de Sega Mignon Maniata. Là, je vois directement Alain Pella et puis Bourron Pella, toute la famille Pella. C'est pour ça aujourd'hui, je reçois pour vous, lui s'appelle Piroger, mon amboka. Mon amboka, Oazala Kibongo, voisin, il y a Sega Mignon. Bavandi nae, au moins 3 ans, il y a qui voisinage. Et puis, Bando solo la bien. Bando, on a déjà des témoignages vivants. Il y a Piroger avec son frère Blaise. On va essayer de parler, de discuter ensemble. Et puis, émission Lelo, j'aimerais bien, les arrêts spéciales, Matanga et Sega Mignon Maniata. Pour moi, on a une émission, on a une dédicace, mais tout le monde a une émission pour épaissir pas, c'est épaissir. Ce n'était pas encore le moment, mais il nous a précipité. C'est bien mignon. Donc, on qui aussi porte parce que tout le monde a retourné dans la musique. Tout le monde dans le colonaï. Tout le monde dans la baguette. Et le bin on hérité Watanabe, Toto Tembe, la poulka. A préféré acheter la baguette dans les poitika biso. Et ça la passe. Merci na Rossar Kanza, l'équipe où il y a l'Empela, l'équipe où il y a Blaise, Oatiki Bisso. L'information américaine pour confirmer Pébat. Voilà, là déjà pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole, je tiens à dire bonsoir et bonjour, en plus sincère condoléances frère, puis Roger Monamboka. Merci, bonsoir. Bonsoir, on a battu toi, Tabiso. Bonsoir, on a fidèle, fanatique, surtout la musique congolaise. Je sais que bon, supporter un peu les lots aux ala, puis Roger Oboébité, parce que je suis choqué, je suis perdu de perdre un être cher, quelqu'un qui a été comme ma famille, Azaki vraiment famille, Yaya. Oyo bana nanga ba mesana kinaye, bana nanga ba bengaka ye Papa Sega. Et aujourd'hui, il a décidé de nous quitter. Tout comme Kotanga est allé passer. À l'entame, nous avons présenté ma condoléance dans les plus attristés dans la famille biologique nae. Pour famille nae, famille nanga. Famille Bongongo. Kombo nae de son vrai nom, ils allaient qui Blaise Bongongo. Kombo nae Blaise Bongongo. Famille Bongongo Mobimba a présenté ma condoléance. Nazo mon oncle Chikose, oncle nayo bazara ki na yenda kumoko ti ndenge ndekwati ki bisobori oncle Chikose. Nazo mon oncle Koumen, ve Koumen. Monsieur pe ba courage. Nazo mon ba mama le ki ne yo ba ne ko yana ndako to mesana ki ba mama le ki nyonso to wana na pesi bino courage. Na pesi ba condoléance na mère Adèle. Maman azali kolamba la cuisinière nae, azali kolamba
azalaki kokipe ndako mama Adele au Sega azalaki kobenga kotumola l'air nyonso surtout parce que Sega azalaki humoriste aki mutu ba blague na présenté ba condoléances à famille biologique et na présenté ba condoléances na bana bon marché nyonso surtout bana bon marché bazotala biso na biki bozo na mito boza perdu bozo lela na talaki ba image ba condoléances na famille artistique surtout Wenge musique à 4x4 d'ensemble clan Wenge Mobimba ba vient absolument surtout parce que pour une petite histoire c'est game mignon azaki musicien d'abord il y a Wenge 4x4 sur le tali clip à Pentagone Bromo Nazara Kawan et en particulier Wenge BCBG avec papa chéri le président Jibem Piana. Courage beaucoup papa, courage beaucoup président et merci na prise en charge na yo o sali pona mwana na yo Seguin olembi ete pe olembara epete. Voilà un peu pour que na un peu émission. Voilà et ça la page mais vraiment tout senga na o meka koza pe maman makasi parce que toi na média tout linga pe to passer ba information na batu et puis émission yango to lise à la spéciale matanga ya Seguin donc tout dédié vraiment et mission oyo na ba mourir la bonne musique nyonso et puis na famille na yemoro pour la mémoire na ye quoi. Merci voilà, parce merci. que azaki artiste ndé balobaka artiste balila kaeka na art na ye yango na to benga ki pe moko ya ba pandisango. J'aimerais bien Roger avant na kota nanga oh la candole là parce que tout soit quand on a dévolé quoi. Ils ont nzembo mo bezo le lisabiso et les ça va tout trop so tala même na réseaux sociaux papa chéri ndenga embara Seguin ndenga embara Seguin à l'époque là Seguin ou tazara o aza lelote tuna kaye tuna papa pisha Seguin keye mimi ye kabongo ya mimi la rose souverain Brino Lubika Brino Longondo Gina Fwengi Maguti Nairobi na kolela Maguti Sege yoka nenge tozolela papa blessé yoka nenge na kolela Sege mignon. Chef du gouvernement, pèse-toi mon frère s'il te plaît. Je sais que ça fait très mal, très mal. Dans un choix de picha, moni, batumsu barota ba omo ande tike auto salo eza soki sketch eza soki nini mais vandana Seguin po ba grandeur a passer autozui. Vandana Seguin zo atata on vandana Seguin ata quelques minutes ndero ba valeur ya passer autozo yoka o mototo vanda kinana Seguin. D'abord, il était non conflictuel. Ngai, pour une petite histoire, na koti na bon marché, na veni Kabase le Mwamba, na komo vandana, na lupango ya papa Rémi Mulumba, avec Bester Kalengele, Barosi Binta, baleki na bisona tozaki na bango. Na kutaka parmi ba locataires, na kutaka artiste moro Davina. Davina wa jouer appelle ba Mimika Bongo wa jouer ba décor Davina na kutaka yem taza va na ndako Seguin remplacer qui oui tozaki wana et na kamwe ka ba comme susu na mona boy Davina bimi azwine ndako ne mususu akei locataire ko remplacer na mona boy Seguin mignon chef du gouvernement. Oh mais non ça c'est quoi Wenge maison mais Wenge BCBG. Donc ya okuta yo. Ya okuta nga na ça déjà kutata ba inane dans na pangwana.
akutinga pe atoka to sympathie donc solidarité moko impossible ndako na nga eza ndako ya sege ndako ya sege eza ndako na nga donc jamais ya azalaka na humble sege azalaki moto mo humble ye asangisaka bato nyonso to o nani ye azalaki na discrimination te. C'est vrai qu'aki na ba aki pe muto aki na ba erreur na par exemple na mabe na po azaki santé même aki parfaitement aki na ba bola munde belé il était sympa, il était non conflictuel. Pe elo na se plaint il était vrai pour monde na sa musique c'est un monde d'hypocrisie. Okoki pe oya okuti pisha o moi ba méfiance mo ça n'allait pas pisha o lobi o panzanga te na TV. Mimika bongo soki na lepa na ye ou bien soki na ye vanda na ndako na ye na lexi journée lobi o panzanga te moi na monde na biso musique méfiance ça mais Séguin mais côtoyer abano na frère na ye Séguin oya kota na ndako na nga atiki ndako na ye kota na ndako na nga vandi na azo tala na ye TV soki pe akola ezali ye moko to luka papi robilo ne ezali pa yango na to lié pas ensemble. Il y a des personnes qui ont papiro. Abenga papiro. Piro Jens. Piro Niema. Bah comment abenga pam pam. Abenga na kepe kuna na palais. Il y a l'ingagi nzombo fort. Nzombo a mai pendant na makemba. Ta beta ngo ya go une semaine mbali aka yango. Na dongo. Biloko ne yango wana. Et abanda olinga bato mingi. Il était vraiment un vrai. Bato baby Séguin baby qui sur le plan social vraiment wana ko lobelate. Chef du gouvernement. Il est pendant aki social pas qui humble. Na quartier on était à Koufi mais na quartier ba le fort. Na beau marché lobi na te ba image ba na beau marché ba le fort pourquoi? Parce que Séguin avec sans complexe. Avec abimalanda kuna bimi par rapport à venir na ba benga 5 parcelles. Et ça peut être 5 parcelles. Avenue Nabiso Kabase le Mwamba. C'est gars zéro bimana single na kilote na lipa papa bima ki tina quoi. Avant na ba jeune. Ali ne pelem so ba malala o ba ser na biso ba Esther wa oteka. Maman bazo teka ali ne pe ba malala zo solo la ne pe na batu. Il était vraiment comme ça. Voilà. Pendant 3 ans, Nandi Boufandaki, à part Rio, bah, mini, autant soukol, bah, mi proche, c'est que, bah, on attend souvent, on est peu fréquenter, bah, nous partager, puis, bah, bon moment ensemble. Toutou Kalouj, vraiment, de temps en temps. Toutou Kalouj, il pas Séguin, sans complexe. Ailleurs, après, il y a épée, attends, Séguin, la mouki, on a continué à parler, à l'on épée, ça pas, toi, tiga, na li papa. Mère Adèle, ça qui petit Amélie, Toutou Kalouji, Gilles Kibens, Azapeko Yamingi, Roger Ngandou, Blanchard Moussaka, Namona Bango Mingi. Même Gidel net on a koutane Mingi Nabanganda, Naba Premium, Naba Nini, tu vas koutane Naba sorti, cette lumina Séguin, on m'a koutane Naba staff. Oui. Papi Kakol go tout tangate. Papi Kakol wala za le roi li passe na il y a de tout le temps. D'ailleurs kutu Zebuka. Qu'est-ce que le bêta on est à Papi Kakol? Papi Kakol ma mima qu'est-ce que? Yem taper ça c'est gars bêta lango Zebuka. Générique on a Zebuka. Qu'est-ce que wana? C'est gars bêta na qu'est-ce que à Papi Kakol? Quelle amitié en ce moment. Et bon alors temps pas à Séguin avec nga Gianni PCC là on a PC Mbote. Il peut pas non rien. En ce moment Papi Kakol européen to présenter ba sincère condoléances, je sais pas la musique. Et na drummer net drummer waze kwa bande kwa mingi ba drummer oui. Ba drummer super non yana mingi. Et puis il y avait l'association si je me trompe pas. Mais oui, Séguin a Koufi na poste président de l'association Babater. L'association Babater. Et puis bah c'est ça qu'on doit espérer dans la Bater nyonso donc hier m'talayi président et puis na Papi Kakol na kati. Dans mon thème on a ba musicien. Mais non, entre Papi Kakol na Séguin mignon, c'était la famille. La grande famille. Imagine bango bazaki bango ni Papi Kakol est-ce que bengi pe bosolo lina oui na benga ke lobby tant on a vu information tant on a vu information mutu na benga ki Papi Kakol
Il pas qui non tendima non mais malgré que rumeur mandima non il fallait pas vérifier. FC na benga Alain Boyka. Je sais qu'Alain Alain Boyka pour Alain Boyka ça cousin Séguin. Donc c'est sûr que il me tape cette information. Sango yango écouta ki wapi pour biso écouter biso na plateau Fire Basket à Bengi bina zui sango. C'est bien mignon Kofi mais tout ça qui na moi ba doute pour nous partager. Biso na biso pe ba confrère to benga ni na benga pe Chango Basket pour nous meka retourna. Ah Chango Basket a vraiment confrère na bino. Te ba to na ba confrère na biso ya da frère na benga ki pe Chango Basket. Ah peut-être de confusion nenga omo bon akomo tshaba suki ba nini hein. Il y a un problème dans la lox na. Bon en tout cas sango ya liwa ya Séguin minyo écouter nga na Lyon. Na Guillotière ba na Lyon ba bi Guillotière na zaki wana. Nazaki ko accompagner sœur Morbe Sarah Maboko maman na Tatiana na course mo na sala et d'un coup ngasko na côté banque pour na sala geste mon na banque ils appellent ya Junior Monayobo Junior o ya Palco na Kinshasa nda benginga absanga Roger tozo mutala direct moba na TikTok Prince Bakali apparemment ba lo ba Séguin Kofi lande la ngonon ngabe ateza na ba rimer ngana tota présent jibem pianaka lobby awa na émission a lobby que Séguin se porte bien et bon deni bino ngo propager ba rimer o te lande la ndene ko talina tala bo Savané Moiti benginga responsable de voiture de l'X au Congo Savané Moiti a benginga pour me dire que Roger tozana Alain Boyka Séguin Kofi doit confirmer nga trouble na bando lela na lela le roi na bosente ko za poto na bandi ole ondire na Kinshasa na balabala na kata banki na bandi ko lela na bimina libanda na bandi ko tambola na Sars Gambetta na zo lela nzela mindele ba banda comprendre que non aza un problème. Salut pas si frata modèle au lobby na Lyon na Gambetta na PCP bambote Dadi Lukombo na moni uta komeli nga courage c'est sûr que atalika ba émission komeli nga papier Wenze ba olela vraiment papier Wenze honorable oh wala mutu na ngati honorable papier Wenze azan po toi azan Kinshasa voilà besoin mutu na nga pas visa papier Wenze na PC mbote honorable mutu na nga tongo tango le papier Wenze na mona ba Bruno Machuda donc voilà penda ba famille to continuer na biso na Roger mon mboka mon lobeli mais sinon par rapport à la spéculation donc ils a dit koloba par rapport il y a coupé là dedans il y a kondo ou atiki biso Séguin mignon maniata batwando loba sikre mati makasi bakati. Sinon, l'air à Salaki accident, si je ne me trompe pas, on avait essayé quand même de discuter, de parler. Nengo Meka Kopé, ça a explication par rapport à l'accident. Et pendant le séjour, il y a un traitement. Ou Azaki, bon, on a un beau camupaya. Azaki, vrai ou faux? Parce que yo, au website, déjà, Bakati Lokolo. Oyo, le lot, moni, papa, Leki. A confirmé que Bakataki Lokolo. Isaac ou les Kandeni. Est-ce que vous avez pu tant quand même étant voisin na yo a obelande zala kana singa ou les lisaki singa. Oui na benga qui d'ailleurs na moni ba conversation ngo te bimi. Na moni na bité c'est na bimi sango. Na za ko benga. Na ki ko sympathie na ye, il était plus que frère. Séguin mignon za na États-Unis azo benganga. Séguin mignon za na Côte d'Ivoire azo benganga. Et bon, à suivre un accident na benga été. Na benga qui na ko benga ye. Benga, Isaki à travers que bengi aux yeux na nzela mon tuto. Non, yé moko na bengi na azo à téléphone te. Après na salé les voice. Et pas répondre nga. Voice. Na pe na répondre na voice. Na nga ko zo être belté parce que na wa ki lobelne na comprendre que ndeko souffrir. C'est bon que on comprendre que ndeko a qui souffler, a qui souffrir on na Kinshasa. Na Kinshasa. Ouais. Tant bakati le colonel sur benga été. Pour na ebaki déjà pas si haut Séguin mona. Na go mona da libosos eza sombre. Avenir eza qui sombre parce que na yebi Séguin il est fanatique ya basket. Séguin alinga basket na niveau morodon na tel est-ce que niveau papa na linga ki basket.
pose à la chambre ma chambre tondaka na basket yé mo ta nika pe basket na ye malgré ça ba petit na ye baza mais yé mo nika basket na ye c'est gars linga kilote il y a bien na ye alinga pena rolata ba kilote ba net américain siko ton apprendre que bakati l'écologie pleurer même na plateau parce que na mona déjà que avenir est comme sombre il est un jeune na ba tension na makambo na ndima na kika osambla nzamba sunga mais sinon na ba no mona déjà avenir est sombre oui mais pas ngai na lobaki nga zana ngai mo panzisango na lobaki awa ton na lobby information pourquoi tu lobaka information. C'est parce que bateau bazota la biso bakope ko sunga mutu ezaka mbongo te mais mutu mususu akota la boy aza fanatique a Séguin alors que Séguin a eu malade bien Séguin a eu problème à prier il peut contribuer sur la prière il peut prier aussi pour lui c'est pas pour rien que informaka. L'information est nécessaire. Il ne faut pas cacher l'information. Et maintenant, vous avez caché l'information. C'est comme Moutakufi, Bolobi en vérité. Na bimi mabe. Vous qui bateau botata qui nga mabe. Pour dans l'oba qui vérité. Siko lelo o nerbo comme qu'on a ba image. Ndenge bato comme koloba siko. Wande bo mona ngo bien. Il faut oué la muto lorsqu'aza vivant. Et c'est elle ko oué la muto tant aza vivant. Donc c'est gars qui a besoin de soutien à biso moral. C'est gars qui a besoin de soutien à biso moral, qui a besoin de soutien à biso spirituel. Tu prier beaucoup pour lui. Si vous avez l'élo. Est-ce qu'il était abandonné à l'hôpital ou pas? Non, comment il peut être abandonné? Jusqu'à la fin. Oui. Côté finance, que tu n'en parles même pas, bravo papa chéri, merci. Parce que au sali responsabilité na yo. So il tobi total la coup, il y a mbongo. Oye bimi wana papa na yebité déjà hôpital diamant na ville Aisha Okoko azam muto akenda hôpital a bongo ayebi valeur hôpital wana ser na Aisha Okoko na yebité l'air aussi ko azo souffrir neni parce que Aisha Okoko azaki parmi ba proche ya Séguin ba vana ne avenir moko non 7 ans ba vana ne 7 ans na maingalo kota maingalo donc aza bati kota za Azabati, c'est vrai que les Antilles na biso nyonso, mais comme on dit toujours séparation et pesa ka passer surtout ndeko bo vanda ki bo mesana ki pour partager ba bon moment à Tikibino kaka bo est mort subite malgré les accidents donc mais batunyo so ba ndeko zelo Nathalie message héritier watana ba commis Nathalie artiste et musicien fali pour pas faire rigolo là ba présenter batunyo so ba ndeko zela retour ya Séguin mignon sur scène na BCBG na o azara chef tout le monde qui est minga malgré tout on beta té mon comme au monde a toujours il est présent par rapport il y a infinité na on a pina papa chéri na minito papa chéri ndenge nini oyo que formation par rapport se comporte comment parce que na meka ko tuna Roger ML eta papa chéri na minito ezande nini ba on tout ba papa tika passi parce que papa chéri linga ki Séguin mignon na makasi a responsabiliser qui est makambo belé après ça qui est confiance mingi donc yango moni ya passe ya passe ça passe nzambe ka sunga c'est-à-dire neuf Séguin mignon comment tu niveau genre même bon contrat ya BCBG ben oui ngana vanda na Séguin na kenda otike plusieurs fois azo signer ba production mususu yem tazo signer ngo azo bombela papa chéri ba mbongo Séguin mignon yem tasaki ko landela suivi ba musicien beli musicien ça problème Séguin mignon ndana ko matina ba famille na bango Séguin mignon yem takunda ndeko langa onani mulala azala na matanga mamutu yem to landela ba makamano c'est le roi vice président moi ya BCBG c'est perdre muto et perdre ben soldat de premier rang
et perdre pendant donc bisogno surtout fait perdre tout ça la mawa donc on a lancé un artiste missenio surtout à Congo. Voici l'occasion pour vous de bosangana à la solidaire envers papa chéri Jibem Piana. Merci na président Werason, merci na président Redi Amisi, merci na déjà ba sympathie na BCBG au peu batikali en tout cas moment ezana nous. Ndeti président Kofi Olomide non a moni message na été président Kofi Olomide non a moni message na été après ça pas non te ndeka baninga to ba commenter otanga na ba réseaux sociaux tu peux écrire à la famille non pourquoi comment la famille bato ba komi na ba komi artiste a komara ndeto mona batio ba komara ba Twitter na bango na ba Instagram na bango totanga pour contrôler non papa yo tango lobi ke ba artiste na parce que bato azu matanga non toko ça on a voulu il faut pas citer les noms parce que toi on n'a pas dit na bandi na président Kofi Olomide voici le moment yango yo au sympathie na ndeko na Jibem Piana na bosenga soso président waze quoi na moni message na binoté na pourquoi na babo au moins l'artiste est comédien et l'on a linga bango l'artiste comédien l'on a linga bango quel que soit bambasu babwa kelanaka quel que soit ba malade babwa kelanaka toyoka kabungo mais tango likambo ko ça semble te ko to na matanga yo ebite ba to bwa kelanaka bambasu ba poison ba ni to yebi babwa kelanaka ngala ngai na za porte parole nazo so makambo na biso yebi yango ko ignorote na opposant affirmer ngana ebite alors et l'on a linga bango zanine a quel que soit makambo wana so toyoka kana mais na tango likambo ba komaka ini tala ndenge soba uti ko kuna piko tala tous les groupes à théâtre bakutana kiona na moni pe lelo sous président moyo me gauche uti ko kunda artiste na tala na tel ba image bango tout ba sangani ba tali ba divergence na bango ba tali ba concurrence na bango te ba sangani bango nyo surtout pour na ko soutenir oyo aza plus touché ya on peut lancer na ba leader ba président na biso ya orchestre beaucoup l'appelé mon colon beaucoup là ko binemi le roi bana mikia na botika ngo peti yozoko li sabat oui ba binemi le roi bana mikia na botika ngo ke muninga kufeli yo biteye le roi la sala ki ngaite ngabe na sala ete te lolenda ngwani mokili yango bande kotina nini ngana tombola mosapi kozwa ta kozanga na mokili suka sema beleo oya kotikala seko na mokili ene nani o mama o bande kotina nini na welisa na mokili bayeba welisa na bolingo basuka wapi elengi ya mokili bimasuki ya pembe okumba bakoko tina nini toko bomana vraiment tina nini toko inana mimi kabongo ebongi tolingana toyokana tosalisana la main dans la main maintenant c'est simplicité oh c'est ça la vie oh obijo to comprendre que pema o to pema reza bisoté eza jour to ozonga batu nzoto eza lora pamba linga pede moment un phénomène ngama to lingana to salisana to sa bate kolo moko to bomana pourquoi concurrence oui mais pourquoi to comment ba niveau ba binemi o mabe bato ba kanga binemi mikolo ba responsable ba papa mikolo mais sinon to pe sa chance parce que na matanga ba tutu ba za ya ngwana nazo ko inviter tous les ba musiciens à l'occasion au moment où muta kufi za moment où ya réflexion moment où mutu akoma akoyeba ki o akufi ala pe azalaki ko tambola lokola nga azalaki ko conduire lokola nga azalaki pe kozalaki pe lokola nga mais lelo yana koyi akufi surtout mutu akufi libanda mboke pe ça passe mingi poni po mutu akendaki ya hôtel mobile mutu akendaki nzoto mobimba mais mutu azongi koli talanga lela mukolo toke na ozwa King Esther na mona bna fe na ngevala musaya na LTA ya douane apo ba déclarer ngo lokola koli na leli ton ndenge ndeko nga Segen akufi libanda botango kore koya
Il faut dédouaner, il faut douanier kota makambo. Est-ce que par rapport à rapatriement et accord, est-ce que rapatriement allait dire déjà mesure précaution, comment ça se passe déjà par rapport à l'information aux une milieu musical? Non, sur juste là aucun programme n'a une information morotée. Ça qui aux ans ça public. Même vient na ya Jean Souka na ville à tuninga trop. Il y a Théo Zambota à bengi à $1 et là la télé peut me taper cette information pour y a purement sa présence JBM piano la présence Werrason. OK. Il peut me taper cette information. M2 business fiston et tout représentant valable à panneau solaire. Il pas benga kinga tuninga ngo. Voilà, par rapport à bandeko ba mécène, bande ba choisi matata dia ba salaka, to senga na ba oyo ba linga ka musique ba yo ba yoka, yango déjà to meka okota na moi ba programme belé pour na oyeba vraiment kokunda ndeko na biso c'est gain mignon maniata banda le lungwa ekolela bami ba frère baleki bayaya ba kolela ya blaise na bangwa kei les mignons garçons c'est gain mignon oyo a ti kibiso. Mais par rapport à production au pia papa chéri bin Adama moto pamba les souverains o alinga ka o Isaac qui déjà programmé faut beta le 31 décembre na théâtre de gymnase du Maribel. Je sais pas est-ce que activité vous a suspendu ou Waneza masolo Roger Ngando un jour aux Roger Ngando yende mtaromeka un peu koyeba ngana ebité ngana zo pe sala témoignage et tant que voisin c'est auto vanda ki na to partager ki famille to koma ki bena bondeko ndenga na zo pe ça. Moi je me limite par ça mais au tel ba programme na bango waneza makamba Roger Ngando. Oui. Voilà, merci beaucoup, c'est clair ici. Et par rapport à Bana, c'est gars mignon à Tiki Bana. Oui, à Tiki Bana, c'est gars qui n'a papa Bana. C'est gars Botaki, hein. N'a pas ça autour de Marcela, hein. Après si Marcela Mbote. Parmi ma maman Bana, il n'a pas si peu Jenny Mbote. Marcela Zan Angola. Marcela Zan Kini. Na mon aîné Azole la fort. Ok. Et puis. Ba maman Bana me sous pe na pesi bino courage. Na mon pina bozolena c'est gaza moi na poto awa a moi na liboso za na poto abala kutu après na mona Kinshasa na mona kia sala na onatra oui a kolisa bana après mais bana pe ba mike pe baza bana pe mike baza ba courage na bango surtout ba la bango ba kola bien vraiment parce que pe na bango pas zaki mutakimia malgré tout nde balobaka bato bazanga pe mabi. Donc voilà, et puis moi le comment c'est bien. Oui, et là on a la mingo bien. Non les la nota la souffrance, sacrifice au sege mignon à sacrifier qui pona à ton andako. Atiki lupango c'est ça? Atiki lupango, atiki immeuble. C'est bien mignon. Oui, à ton ndako na 3 niveaux. À ton ndako na 3 niveaux na limité, à saki ko donc à ce privé qui na marambe belé. Pas piro ndaku nanga oyo na ebité astongi ndaku na comme que tu n'as pas finissage mais il y en a qui à quotité akufi locataire kaka mais avec ndaku na ye atongi ndaku na ye penza bien ndaku il faut architecture bien mais à quotité il a sanga patient à quoi bon à vivre. La vie c'est toujours comme ça nous comme ya tali ben fort tout. Mais à saisir vraiment l'unité. Mais à Tiki Bana, donc, nabi que famille na famille moro noble, famille moro bien. Oncle Tiko c'est nabi que ozawana, oncle Bongongo ozawana, nabi que makamero le ka bien. Oncle Tiko c'est bocha maele, c'est gars Tiki Bana. Bocha maele. Pour votre permission, si on peut juste écouter par rapport à voix, tant que sous-sunde boandaki koloba, ce qui grâce à Omekoro et Debiso, Nabaïba Ota la biso nandaku, parce que l'émission Otobaki est spéciale, Matanga et Sega, tout mécamo, Koyoka voice, n'est conversation. Ouais, pas Piro Niema, Piro Jones. En tout cas, merci. Ils sont pas dans un béton à combattre, mais jamais abattu. Tozodi bina ambrima makasi nzambe azali
nzambe azali songi biso nati tolongwa na mikakatano na hôpital kaka nti siko nzambe azala ye oyoka mpe oyoka ngo mpe un de ces 4 matin ke donc segonda kitoko azongi na ye mpe pele kitoko c'est la famille nayoki mongongo na yo nasepeli papa nasepeli mpo nazwaki bainformation mabe trop basali ye boye oyo azongi boye boye ma sikoyo na confirme koyoka voi na yo oza mwana nzambe eloko eza te papa bato bapriaka mpo na yo bato ebele bapriaka mpo na yo bolamu na yo eleki ebele oza mwana nzambe bakomeka yo me bakokoka yo te en tout cas nga mpe kaka naza kondima un de ces 4 matin obima na hôpital nyonso to ezala bien na nguya nkolo na kombo ya Yesu. Oh, ça fait mal. Koyoka voice nous sentir pour mutala qui souffrir. Seigneur. Nzamba za lokumu. Nzamba ayebisi biso dans toutes circonstances tokumisa ye. Tozana likamba resambisa nzambe te. Pourquoi ozoli biso sege na moment tolingaki te? Non, tozana eloko aloba te. Lokumu kembo masanjo lezonge pa nkolo nzambe. Mopesi na pema. Yenda pesa ye pazwaka donc. Voilà. Debalo baba chrétien balilaka toujours na losambo pasteur Jérémy Nguta Jinanta Kambenzila Patience Mukendi mona BCBG a solo aolela Shikito Mutakatif oyo penazaki mona BCBG ba o ba pipiu ana poto ba olela chef du gouvernement ba olela ba sincère papa paradis hein Shikito poto pena ba pipiu. Donc, on peut na batika bango et puis on a chef na bango c'est game mignon ou te Kinshasa bazaki na e badolin ba olela courage na ba nyonso ya BCBG surtout 4x4 o ya zaki to ka ba témoignage et belé aki doubler à titina na Nathalie ba mission et l'homme sous peu ba to ba raté c'est game mignon beta album Mamadilu Mobimba lo Anga yo Wana mama ida oyo pasie ele kinga mingi Yesu Kristu donc c'est game tabeta drum wana mobimba c'est game mignon yem tabeta album wana mobimba muta sala animation titina ndora titina boka dile le sege dile donc wa misala sege salaki Misala Seguin Maniata à Salaki. Donc voilà. Et puis Magico Production si allais dire bah Zana date où déjà Eko Betama sur 29 décembre production où rançon na ko beta bongo na Olivert. Donc Isaki déjà et loko au cinéma qui par rapport ya Wenge Musique wana groupe ya Magico Production de te passer on merci pe na trésor lumière. Voilà. Donc on appelle ce mot na docteur Guylain le bourgeois Nzambe à l'Oposo. Mon toi traitera ba poso ba tout besoin na problème ba tempo ba tout besoin problème ba nduta ba nini donc même na Paris même na poto ata Angola wa pidon bon contacter docteur Guylain le bourgeois na biso somo ye blague te docteur Guylain le bourgeois peut être véritable docteur mon toi zo traiter bina ba poso ba tout zaïe na ça même que trouver na Denis à monaye même on a ni Shengenge à Kutanaye donc aza mutu moko bien aza solution à l'opposo bato tout ba problème à peau donc ba mon docteur Guylain le bourgeois bah mais c'est normal yo zo mon grave ni yo habite que venangai nani Senado a un problème à peau exact que injure te c'est normal venanga yo za na bango te yo za na poto ya lozala yebisaki yo otala kayete ko
memanga musika te na oka mutu pasi ne aza otanga no ba kombo te pour ça la bien bango ba banga te ozo banga poani bango ba banga te ozo banga pourquoi ba to zape kaka pour la bato to balingi batinda bakoli na Kinshasa bo contacter agence La Man du Ciel ezara na avenue d'Ibaya wana donc même la bino bakoli express donc bilo reuta Kinshasa ezoya Paris ezokende Lyon donc à partir le 30 décembre déjà bilo retour ezoya donc bato botalanga déjà bokende na avenue d'Ibaya direction ya Gambela bon mon agence La Man du Ciel les avec le PDG Alain Boala les charismatiques de Lyon. Voilà, merci. Voilà, bana Lyon sur la PCP Bangombote et puis pourquoi pas le seul et unique, les véritables Kodia Willy Moucheni, Topesio Bambote, Victor Bosoku, Sokoulé. Ah, Victor Bosoku, Wanande Ronanga. Victor Bosoku, Sokoulé. Et puis il vient à Bisso Frank pour tout déjà, Ben ici Bisso na 60 Ri Emile Zola à Bézon, soirée biffée à volonté, Tokutanabon le 27 décembre, Tokozalawana, JM Boda, production P. Lobby de Balinga, j'aime beaucoup d'abord t'as pas de Facebook na ebo mona balien il y a billetterie wana pour beaucoup t'as wana na Dravel donc et cause à la retour il y a Lyon au à Salici mon bangé na soirée j'aime Boda donc voilà retour il y a Lyon adresse ça oui allée de grande pièce 91 donc à Dravel beaucoup t'as wana retour il y a Lyon et puis j'irai c'est Nzeza F guerrier j'irai Nzeza Yepe à Kobeti Sasa ma baby au Azawa DJ Samarino donc c'est 21 et Kozala Bongo na Villeneuve Saint-Georges Henri Dubois Colbert 91 Villeneuve Saint-Georges donc ba soirée et Kozala Bongo biso awa kolonga na biso ato kendaka pa chikito papa paradis Diri Pierre et Marie Curie à comme la ville mais puis Roger moi na mboka na habité avant tout chité na biso pe lisusu soki toko le la kaka na moi loyembo tom su yabana BTBG par rapport à BTBG na linganze molongo Zuli la rose verte qui n'épargne pas Atamoya Équateur réfléchit na yo toujours Bonté pe douceur na yo lokola ya poussin Oh maman Maman n'espère Oh maman yo Ngana lela c'est mignon Na 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 ya molongo yo salite Na zeta tisanga na la lela pongi Na tete kose nanga na lota yo tous les jours Mimi kabongo Pirwa lelie Mimi fille de ouf non na linganze mwana ça nanga zuli mana peso mbote Roger ML apprendre digital to compatir na yo Roger Ngandu to compatir Blanchard Mosaka en États-Unis to compatir mon appel message na yo de kolangai Virginie Bukasa Bukasa Virginie Zamboto leli mingi Natalio et na Kinshasa na moni Karine Lokombe mwana matonge niva zo kokate Karine Lokombe ya na bango parce que c'est gars zaki syndicat ya ba danseur syndicat ya ba musicien azaki ko plaider pour na bango papa chéri oui il était un bon chef c'est gars ngamona zaki mona c'est gars il était là donc mutumo ba plaider kaka pour na batu pour na bola batu oui, il y a un moni batoiseau lele bongo. Donc cette eau lele vraiment ils a blaguité. Président Wera son a 4 rep lobby. A 4 rep a passé message. Attitude va tout à côté dans ma tanga na 4 rep. Vraiment. Na mon appel Lumumbe dit le baoba permet na le roi de la forêt na PCP Moteka Vidako. Ouais. Mais cela ne n'empêche pas par exemple il y a passé aussi message par rapport il y a les 15. Ben oui, les 15 préparons-nous et aux appels artistes ba la reine à l'OM c'est gars mignon qui pire petit de la forêt ngama na vendre na Ségué na palais boy près à bengi le roi à bengi Ségué ba causer ming près près à no benga Ségué ba causer petit na ngai neni les Ségué de la forêt benga les Ségué ba causer ba causer na bango kaka après c'est ba conseil.
nga mo plusieurs fois na vanda boy pena boy ve na nga benga presa benga ama bando causer le 15 février. En tout cas, le 15 février, dans la maison mère, dans partout, tout ça va bien, tout ça comme d'habitude, pour la ligne, qui est sold out déjà, sold out déjà ça là, donc le 15 on a et Paris au Eyinda. Bah, tout va comprendre que le roi de la forêt reste toujours l'insoluble de la musique congolaise, quoi, donc tout c'est là. Voilà, et puis bon, petit chance n'a pas. Jeune mission Nabino Bazar. Ouais, en tout cas, jeune mission Bazar na bled au Baroya. Le roi de la forêt a fondé le mabo pour na ba au peu Bazalia wa. Donc au Baroya ba ils a fait mon aîné. Et d'ailleurs, avant cela, Bisso bana Wingé Ngapi Roger et Boalotin, Olivier, ya musika sika qui mango solo Neymar na moni pena Mazembe. Na nani Bercy moi na aussi ma animation toi na concert moro na Lyon le 28 donc le 28 décembre au boya na Lyon to sepela na Lyon en tout cas ça la bien le 28 décembre bana wenge to beta na Lyon boya to sepela. Et puis Roger, il y a Maison Mère Basé Belé. Pourquoi il y a un système monté invitation pour ça il faut remettre les musiciens pour battre là. Oui, bon, le temps aux alatés, c'est le père le bac qui se passe caché par rapport à concert. Tu vois pas et ça pourquoi playlist et moi ils ont quitté invité na biso bango yo. Tout solo lango obi que lelo n'a un peu touché par rapport à la disparition de Séguin. Maramou tout solo avec le temps. On va la parler. Surtout que monsieur Zali spécial Séguin. En passant c'était juste ça et puis voilà namonio teinture puis ça va et puis tu as perdu le poids hein. Si. Ouais. Ouais. Bandi bakawe ngamboka o. Voilà sa vie privée. Yo tout dans la vie privée. Non, ils ont mission curiosité, ils ont mission il y a matanga surtout tous les n'habite sur la matière à Ségué Sili. Yo comment tu dans la vie privée? Tu vois la vie privée. Ah OK, merci. C'est pas non côté. Tena sepeli. Ou après senga qui a diminué merci. Merci. Non, biso na poto tout ba merci. Toi ba na poto. Ta chérie. Ouais. Balarta quoi. Vaut mieux ici qu'elle a. Comme le PC dans beauté. Moi on a moi malam. Elena nan. À moi malam. Non la moi na poto wesh moi calme beauté. Si c'est au bali trop mon loup là-bas ça bat. So mo na loup l'état lui hein. Yo comment basi nyo so ba na plateau ka basi na o. O la ba na nan. Oui. Ben oui, yo comment ba pesa o angolaise mbote osiliki. Ba pesa epo mbote osiliki. O comment ra osilika. Na pesa na mimika bongo ya biso morutu yanga. Imona wenge ya tongo mimika bongo. Mona la samba penza mona artiste wana fille de ouf. Aza mwana ya wera ya tongo. Tout qu'on paye en gros batwa lobo ba obo ya rapi Roger parto kendaka ba obo bo tonga ende na linga gina po boya na linga gina boya yoka wana ba mna bina poto bitonga tonga ba mibal ba ko na ba basi Orléans c'est la nouvelle ville la petite Wambote Chango Basket Héritier Basket Fire Basket le PDG de ces chaînes Image Pro TV abonné à Image Pro TV voilà. Attention, tout ça, il y a qui émission, il y a Lelo, donc il y a qui spécial. Natanga, il y a Séguin Mignon, Maniata, Wenge, BCBG, on est de cœur avec vous, Papa Chéri, Bin Adam, et puis Bamouré à la bonne musique, Nyonso. Voilà, puis Roger Monamboka, merci pour les informations, merci pour ton passage ici, c'est ta maison. À chaque fois qu'il y a l'information, tu peux passer. Donc la porte est grandement ouverte. Donc voilà. Et merci. Puis dernier mot. Non, dernier mot, Zara, Tole la Séguin. Tole la Séguin, ici, surtout, vous allez, Bandeko, Liwe, Zanzela, Moutounion, surtout. Et Lelo, Ezaye, Lobe, Ozala, Nani. Donc, Tole la. Liwa, Bandinga, Moussou, Epesa, Abisso, Marielle, Ke. Oya kei azape le roi abiso biso to tika na mokili to ba kotambola lolendo zatina tebo moi eza nzambe liwa ila kakate tribunal nzambe kozala luka kimia na moto nyonso
lelo petolama liboso na Yawe nakoyebisa yo lelo tribunal nzambe koya changer bomoi na yo lelo boloko na nzambe eleki makasi changer bomoi na yo lelo tribunal nzambe kozala mikolo ekomi nde kopusana liwelaka kaka kolaka te o motema na yo bongola bizaleli na yo changer kindumba e tika mibali ya batu tika basi ya batu tika moyibi e tika kisongi e tika kolandela bavi ya batu e okobela AVC. Voilà, joyeux Noël Nayo, Tadi Arnef depuis Dallas, joyeux Noël na Paul Mwamba Papa Social, joyeux Noël na Piris Lombo, joyeux Noël na Lionel Bossete la Pulga, joyeux Noël na Grace Kazi, le meilleur réalisateur Jeanne, joyeux Noël na Air Willy Mouchen, les seuls et uniques, les véritables codes, joyeux Noël na Batinyo Sobalinga, Pichanki Mombila na Binoye le soldat à presse, Kennedy Chiquito, joyeux Noël na JM Boda, joyeux Noël na Mamina Kaloume depuis London City, Patience Mouken de longues jambes, Karine Beckham. Pesio ba joyeux Noël ban na batutu Nelly Mondouka ba séjour à Kinshasa, joyeux Noël na Yope Ivan Pongo. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Joyeux Noël na Mimi la fille de ouf, Mimi Kabongo, Mobi qui siron si akoukel, famille Bota, Dachou, Aïda, joyeux Noël na Binonion sur Charlie Nongi Fidelon le président, joyeux Noël na Piba Union sur Balinga, Pijan Kim, joyeux Noël na ba abonné à Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne EP Sabino d'information, na temps réel. Voilà, Tokutani Bongo, na Mbala Yassima. Je vous dis bye bye, à plus, ciao.